Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino nyonso bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo, mbote na bino nyonso bolandaka biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala bongo o mabota mabino Bayindo bola muka emeseni koloba e yaka o mabota mabino na tina koluka kozongisa bongo conscience ya moto moindo na nzoto ya moto moindo po utamwa ntango to meseni koloba moto moindo azeko tambola na kozanga bongo conscience yango moto moindo alei na fulu alali na fulu moto moindo sokolo poso mosusu ekolia ngulu ye akolia bongo makoso sokolo poso mosusu bakolia nzoto ya dendo ye akolia bongo bisuka ya dendo lelo chose bizarre moto moindo ayebi kosomba na sous-vêtement ya tombola soko bazwaki na morgue soko bazwaki na bato babela mabato makwanza ye ayebi ta zepe na tina koyeba te kasi okokuta na gambela tona zando inene moto moindo azeko pona sous-vêtement tango mosusu po élastique eze malamu soko soutien tango mosusu po élastique eze na ino malamu moto ya fandi na continent oyo etondi bomengo yende mozangi mokeleli ya yambo matondo lelo émission na biso ekozala mingi dominé na mwa baélement na bileko oyo bileki nesongi nzila fumukusu kia muzana panda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine tolobi religion vutuka bazwaka tango ya kososolisa ete atako campagne salami makasi kotinda soi-disant ba mouré na rapport responsable na sexualité responsable to mona ki ba publicité na mbula wana koleka na betando batinda ki bato na ba préservatif nesongi nzila lokola mobundeli ya Bayindo atelemaka pe alobaka sida ye bato bakimi balateli ba préservatif sida wana ezende na ba préservatif wana ezalaki lokola folie ezalaki lokola eloko moto akokaki kondimate bato basatakaka ba intellectuel bato ya mayele oyo bango bazalaki pour tout un peuple ba commandé kolata préservatif et na tango wana tomonaki publicité ya préservatif soko wenze soko nini balobaki eze sans tabou tata na mama bafandi na ndako bazeko tala etando publicité ya préservatif ezaki kopesama na lolenge oyo na ebite tango mosusu mwana fazanga esika ya kotia miso to baboti batelema na salon batika bana to babengana bana na salon batika rien que publicité ya préservatif kasi lokola fumu kimbangu kombo na bango elingi koloba mbango difika so kama balobaki bazipoli ya mayema bomba mana mabele ya Felika lelo bisote bango moko loposo pembe basali ba documentaire pe ba dénoncer lolenge kani yamboto monaki Laurent Louis na parlement belge kolobake sida eze maladie bango basalaki na nzila ya vaccin ya polio nde bakotisa sida na Afrique et lelo bokomona ke sida eze lokola kaka maladie ya ba africain sida eze lokola kaka maladie ya ba africain lelo basali documentaire kolobake tango bapekisaka bato to batindaka bato bapekisi bato na kosangana sans préservatif surtout na ba partenaire occasionnel biloko na bango yango wana esengelaki na moto nyonso alata préservatif lelo documentaire na bango nde dénoncer
ke batindaka balongoli bato na motambo batindi bato na motambo mosusu. Yango totunaka bayindo pe totunaki bino na manaka yeleki oyo eze kosala malelo na mokili koki ko inspirer biso te. Est-ce que bondumba fo balukela yango façon ya kobongisa yango? To bondumba eze mabe bato fo bakima yango. Mais botala bato batindi bato na ba partenaire occasionnel. Okutani na moto moko soko na bilanga soko na transport soko nini wane pusi malamu za na préservatif po yango lobiko. Lelo bato mingi ba se retrouver na maladie kasi baze ko reconnaître te esika bimaka na mwasi na kozanga kolata préservatif. Chance tolobaka soko bilili bize biso tozalaka penza na tango ya kotia bizeuze te. Sima tokomi na ino kuna te tokolakisa bino lisusu lokola tolobi lelo masolo na biso ya lelo tokoloba penza mingi te bilili ekoloba. Tolandaki Premier ministre ya mboka na biso République démocratique ya Congo na réunion na bango stratégique bazalaka nango ya Troika koloba ba débloquer misolo pona opérateur économique ba kotisa biloko ebele po tokomi na période ya ba festivité. To ebite biloko bango balonaki quelque part o ba kotinda opérateur bakenda kozwa to biloko oyo opérateur économique ba kokenda koluka na bisiko ba meseni kokende koluka o ba ela kabiso soko magorodo na manzanza na ba bois de conserve o ba ila kabiso ba kwisi ya kopolo oyo to mona ka mingi sima ya mois de décembre suka ya mbula bien sûr ya calendrier romain janvier février ezalaka suivi na ba morne ba mort prématuré et ba maladie kili résultat ya biloko ya kopola o bato ba consomaka na mois de décembre. Tolobaka boko silika toyebike boko vimbana kasi esalaka biso esengo mpo boko pasuka te manaka na biso ezeye bayindo bolamuka tozeye na ntango te ya komela oyo ezeye bosembo tokotia yango bizeuzeu te e lokuta tokotia yango malasi te mpo kolumba kaka solo mabe ya lokuta tokokoka te kobomba bozoba tokokoka te kobokolo mabe mpo mabe bakobokolo yango te mpo ekosala banzete ebele ya bamabe oyo ekodétruire bagénération ezeye koya ata soko bokokanisa koboma ata bobomi 1 tokoya 10 soko bokoboma 10 tokoya 100 e soko bobomi 100 tokoya 1000 kasi likambo mabele tolobaki bafwa basala tokobunda. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Lokola tozengi mabele ya kolona. Lokola tozengi bazamba ya koboko. Lelo diabète. Le plus jeune azizé ko détenir diabète 6 ans. Lelo ba cirrhose de foie. Lelo soko ba gastrite. Lelo ba AVC et commis. Lelo moi si soko akei ko bota ezeli wa tobo moyi. Te. E banko kona biso ko bote ezaki eloko pete. Ata na simandako babaluki mwana lelinge bazongi na mama bakoti na processus ya maya moto bomo imosusu ebandi. Mwasi tango azwe izemi biloko ya kolia ekomi respecté biloko eko facilité mwasi abota na voix basse kaka na kolia traitement mobile. Lelo cancer lelo ba myome boyebi ke ba médecin en République démocratique ya Congo basanganaki pona koluka origine ya myome e po nini tango bozwaki conclusion bolekaki na yango te na média bo pesa ke bo incriminaki bilia wana bobangi po lokola bilia wana ekouta ke pa ya ba maître na bino moya kolobeza te OCC
tokotika koloba te po tozemba Congolais, nous avons droit à la vie. OCC. Pona misolo yemuke bakokorompa kabino, nde botika kabilia o ekota ka o ekota. Et opérateur économique, bakokumba lisusu zododo en quantité industrielle, bakokumba lisusu soko ji périmé, ils ont déjà expiré, pour Congolais à katana maboko, alon nakate, et y a consommé kakaka, y a consommé kakaka. Atikala ko produit ata mokolo mokote. Nsoka bankoko na biso ba misalela ka biso bazalaki na biango posa. Bazilaka te bato bauta mosika esika mosusu bayela bango. Lelo biso ba consommateur, biso fulu ya mokili. Lelo ba chinois ba komi peli susu ko sala loso na bango na plastique to na sachet. Lokola bamboka mosusu ezena contre expertise bamboka mosusu ezena ba service à contrôle na bango ebi ko sala. Wana eze ba vente exclusive en Afrique. Bakoyande kobwakela yo moyindo. Oyo pasi lobi soko kokenda soko epa ya pasteur akoloba moto akanga yo mabota tata mwasi noko nkoko moto azali kosala ko simba bana te mama lopango na bino esika bofutelaka ba ignorer que oliaki tango mosusu loso basala na plastique. Et plus grave, bandeko ba chinois ba kei tena ko sala maki artificiel. Tokendeke koluka biloko yote poto ya kolakisa bino. Kasi tokoyeba pete to tokoyebisa bino pete mécanisme nini esalaka biloko oyo ba élément oyo ekomela biso na mesa ya mosala. Et soko ekomeli biso lokola biso tende to sali yango lokola la kafumu kimbango mai mabomba mafwebima ekobima po yo moindo conscience na yo ezonga na isika na misolo na yo okei kosomba nini. Lelo na masina baze koteka mikwa ya pamba moto na moto aze kopesa yango explication na ye. Misunya mikuwa oyo basalela ki yango nde babude te misunya mikuwa oyo basalela kango nde babwa de conserve nde mikuwa moyeba niki ezete bato baze kosomba po atia na madesu epesa ne fiske solo ya mosuni na kati ya madesu. Metango biso toze kokola presque lopango nyonso ezalaki kobokolo ya ye bibwele soko mabata te mwa soso soko soso te mwa ntaba presque koleka lopango misato te bazangi koboko. Lelo bato nyonso il faut prier sans cesse. Moto ayebi te fois sala moto alingi kolia kasi ayebi kolona te. Moto akangami journée mobimba na église asali te kasi tango abimi eloko ya liboso nzala. Depuis tongo na kangama ki l'église na leya ta kolia te. Voilà pourquoi mokili mobimba bayebi ki africain aze idio abotama idio akokufa idio. Mokili mobimba bayebi esika ya kokomela libabe na bango ezena mabele ya Afrika. Kasi lokola bilili bize tokoloba penza mingi te. Soko tozali kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji. Tokenda sika wana elema ya yambo. Boyoka lolenge kani loposo pembe azali ko manipule na ba politique ya Afrique. Lolenge kani loposo pembe azali ko boma pe ko déstabiliser bamboka ya Afrique. Lokola tozali kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya regi tokenda sika wa tozwa elema oyo bongo tokozonga awa na ndako ya mosala pona kokoba manaka na biso. Tolanda.
devise des Africains. La Libye. La Libye, unique pays stable et prospère de l'Afrique, pour ne pas dire du monde, a été totalement détruite sous vos yeux, par ces agents de Lucifer, sur la base d'un mensonge tellement grossier, qu'il ne fallait que des gros idiots pour le croire. Des dizaines de milliers de personnes ont été massacrées, le guide Kadhafi a été assassiné avec presque toute sa famille. Pendant ce temps, les dirigeants africains, comme des vulgaires lâches, sont restés tranquilles. Quand ces criminels ont fini leur massacre, ils se sont retrouvés pour se partager les richesses de la Libye, sous le regard passif des dirigeants africains, et sous les applaudissements de certains naïfs intellectuels africains, pour qui Kadhafi était un dictateur. C'est pitoyable. La Libye que ces idiots déclaraient aller libérer, est devenue un enfer. Entre-temps, ils ont pris des mesures, pour sécuriser toutes les ressources qu'ils vont piller. La Côte d'Ivoire. Tout a déjà été dit concernant ce pays. À l'heure actuelle, plus personne ne peut nier le coup d'État de la France, en Côte d'Ivoire, tant les preuves sont légion. Pourtant, les dirigeants africains sont cloîtrés dans un silence étonnant. Le président démocratiquement élu, Laurent Gbagbo, est encore en prison. Les idiots qui disaient avoir une pléthore de preuves contre lui, n'ont toujours pas encore réussi, plus de 3 ans après son assassinat manqué, à produire une seule preuve de sa culpabilité. Même les juges corrompus de la Cour punitive pour indigènes, CPI, ne savent pas par quelle alchimie le condamner. Mais puisqu'ils sont payés pour maintenir le président Gbagbo en prison, et laisser l'ignoble sanguinaire Ouattara détruire librement le pays, ces minables juges, qui ont choisi de trahir leur serment, et d'insulter la justice, laissent la prostituée, Bensouda, continuer de se pavaner partout, à la recherche des preuves, qu'elle est certaine de ne jamais trouver. La vérité sur le sida, numéro 2. Ceci est la suite, et dernière partie de cet article. L'origine du sida, est aussi à l'origine de presque tous les virus du cancer qui existent. Le lymphome, la leucémie, et le sida, sont une petite partie d'une longue liste de maladies, créées par l'homme. Ces cancers ont été développés dans un endroit appelé Fort Dietrich, Maryland, États-Unis, dans une installation de l'armée. En 1971, Fort Dietrich changea de main, et sous le couvert de l'Institut national de la santé, NIH, la recherche biologique a continué, après que le président Nixon a déclaré que les États-Unis réduiraient le financement et l'arrêt de la recherche biologique. En fait, ce financement pour la recherche biologique a augmenté en 1970, avec l'appropriation de 10 millions de dollars, pour créer un virus de suppression immunitaire, pour lequel aucune immunité naturelle ne pouvait être obtenue. L'OMS est dirigée par l'ONU, et à son tour, l'OMS répercute les plans du nouvel ordre mondial sur le peuple. Les vaccinations de masse, les pénuries alimentaires, les prédictions pandémies. Si vous n'êtes pas déjà au courant du but de l'ONU, l'OTAN, l'OMS, l'AMA, American Medical Association, faites des recherches, l'information n'est pas si difficile à trouver, vous avez juste à regarder dans la bonne direction. Penser que ces méchants regretteront un jour leurs crimes, c'est peu les connaître. Les démons ne se repentent jamais, les agents de Lucifer ne regretteront jamais leurs crimes, car c'est cela leur mission sur Terre. En attendant de vous massacrer tous, ces sanguinaires font aussi de votre souffrance un fonds de commerce. Grâce aux médicaments qu'ils vous imposent, soi-disant pour vous guérir ou pour freiner votre mort, ils font tourner leur compagnie pharmaceutique. Que le continent le plus riche de la planète devienne un simple champ d'expérimentation pour une bande de criminels, devrait vous révolter. Ces assassins avaient fait du sida une arme de destruction massive contre les Noirs. Après avoir délibérément contaminé des millions d'Africains par le virus du sida à travers les vaccins, ils avaient vite pensé à une solution qui leur permettrait de contaminer aussi ceux qui devaient échapper à la contagion par vaccin. Et cette solution était simple. Elle consistait à faire beaucoup de publicité sur le risque du sida, et encourager ainsi les gens à courir vers les préservatifs. Dès que les gens avaient cru trouver refuge dans les préservatifs, ils ont fabriqué des préservatifs, imbibés du virus de sida, destinés pour l'Afrique. C'est ainsi que les préservatifs qui inondaient le marché africain, étaient des préservatifs contaminés. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui se croyaient pourtant protégées, parce qu'elles ne prenaient jamais le risque d'avoir des rapports sexuels non protégés, se sont finalement retrouvés avec le virus du sida,
et ne comprenaient pas pourquoi et comment elles avaient attrapé ce virus. Faites donc très attention. Avant de courir vers les préservatifs, en pensant trouver en cela une protection, sachez tout simplement que vous êtes en train de fuir un piège, pour un autre, tout aussi mortel, que celui que vous pensez fuir. Et même... Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda élément lolenge kani bapiéja baindo na sida oyo nesongi nzila lobango tango mosusu ya 10-15 ans passé oyo pe soi-disant intellectuel contraka koloba mondele nde moto malamu kasi boki ndeko wana koloba soko moto ya bomaka bino ba million na tango ya boumba okaka bino mawate lelo se confesser wapi po bo se confier na ye asali confession na ye wapi po moindo pesa ye elikia espoir confiance élément wana eze mwa molai tokati yango po etandu eze ngonga po tokoka kokokisela bino baélément mosusu lolenge totangelaki yango tokolikia na manaka iye kolanda tokozanga te kotiela bino intégralité ya élément ena tango biso tolobelaka liwa ya Kadhafi tozalaki na bango elongo te yango peuple congolais bozala mayele tala makambo ye sengi to sombitini ya makanisi to eba lolenge kani tokobima bongo na boumbu loposo pe mbalingi te tokoma na conscience oyo ya kotuna po nini kaka biso na lelo bashino bazali kokota sika na molongo biloko ya mabe epai na biso bakozwa magorodo batie na manzanza lokola moyindo akosombaka na dessin bazwi dessin ya mosuni ya ngombe bazwi dessin ya ngombe batie likolo ya linzanza eske bomitunaka deso nga na moni yango eze contenu eze na kati moyindo zwa maele bankoko baloba emoni liso ekotobolaka liso te matondo lokola toze kobeta deja nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji tozonga sikawa tokenda kotala lolenge kani bandeko na biso baze kosala loso ya plastique to loso na base ya sachet toyebi te po ekenda kopesa vitamine na bomoi ya bato to po ekenda kosala nini botala lolenge kani bato oyo baze kobunda kosala maki artificiel un homme averti en vaut deux Tolanda.
السعي وراء الربح تعدى الآن الغش من الشركات الأجنبية. الأكثر إثارة للدهشة هو أن المقلدين وجدوا طريقة لتقليد الطبيعة كي يجنوا المال. في يناير من عام 2006 اكتشف بيض مقلد يباع في 3 مدن صينية. إنها تحتوي كيماويات صناعية قد تسبب اختلالا عقليا، لكنها أرخص من تربية الدجاج. كل شيء يقلد في الصين الحديثة، فطالما أن هناك مالا سيجنى سيكون هناك تقليد. Matondo bandeko balandi esali pasi ezali kosala pasi. Moyindo azangi nini? Soko Afrique ndeko bokoloko mokili mobimba. Soko Afrique ndeko lesaka mokili mobimba. Ba dirigeant ya ba pays ya Afrique bo batela ba peuple na bino. Ba peuple ya Afrique bo mi batela. Soko lingoli ya mosuni bokolo bibwele na yo. Comme ça, vous avez confiance, vous avez assurance 100% que vous avez golia mosuni yo e bwele oyo na bokoli na lolenge elongo bani. Lelo tango l'opérateur économique bakei koluka biloko o bango ba bokolo côté o bango certainement ba relancer déjà appel to kosomba biloko à grande quantité pour gouvernement ya République démocratique ya Congo ba alléger biso transport. Bakolia bakolaisa baindo misuni ekoli na une semaine na batonga kaka na manaka baindo bola mukato tsela kibino elema lolenge kani bazeli ko vimbisa soso ya muke ya bébé mais na poussière de seconde et comme soko poids 14 soko poids 16. Toyuqlar nə boyda olur? Buna bax. Bir toyuğa 400 qramı şapbulladır buradan bu tərəfə. O birisini elə, o birisini elə. Bəs, o birisini elə. Buduna da vur baxın, bud nətəri şişir. Əlini çək. Yango yoko welela nanzela na wenze soko ya Selemba ou nanzela soko ya Gambela nanzela soko ya Matadi Kibala po mokolo wana moto nyonso po ala kisabana na ekalingaka bango mokolo wana ya Noël na soko le 1er janvier nouvelle tata po ala kisabana na yalingaka bango mokolo yango fo balamba mosuni mokolo yango il faut basomba bakaje ya basikre lokwa lelo ekomi ba boîte
kouta na lufu yango nde ekozala mokolo wana Kinshasa pe République démocratique ya Congo pe Afrique noire mobimba mais bilia wana ba service à contrôle na biso nde bako contrôler tondimite po bako ko contrôler te po soko bako zongisa yango peuple na bango ko fêter na nzala nzoka nde biso to kolikia tango mosusu misolo ya kopesa ba opérateur économique baluka bakenda ko luka bilia epola baye la peuple congolais et pour ça qui malamu ekenda na bayebi ko bokolo gouvernement ya Afrique bayiba ko bokolo bato bazé ko tindela biso bilia est-ce que bakoki penza batindela biso bilia mboka lokola Japon mai bazé na 3/4 ya mai mabeleze kaka 1/4 loso bakolona kango na ba masuwa na ba bar esika bakolona ka loso okokama mboka lokola Vietnam fatindelaka Afrique pour ne pas dire la République démocratique ya Congo Chine fa banda kotindela biso na misuni oh biso tokolia na ba bois de conserve Moindo atinda makaka pas à l'observateur ya mokili to ye pas à l'acteur ya mokili ebele ya bazamba ebele ya mabele tokolongwaka wa Kinshasa te kokoma na mwanda na océan nzira nyonso zamba na zamba ata milona moko te milona oyo eze mabele na biso eze na tango te batie yango engrais chimique soko bwaki manga okay sanza moko mokolo yokuti nzeta lingolo ebandi soko bwaki soko mokoko li avocat soko mbuma ya malala okay sima ya mwa ntango okuti yango eze kobota tozangi bilia potolia foli banda etinda ekokoba te wapi ekokoba te wapi tina ya émission Baindo Bolamuka tolamuka na ino na pongi tina nesongia nzila mfumukusu kia munzala mpanda na ngola batelemi na eleko ye yango bakumbeli biso siku miense mono wanza mibeko bya mikela moto ayeba mokile salama kilolenge kani moto aze constitution naturelle esengi na ye a vivre na biaisé naturel poni ni tata abandaki na kokela na ino bikelamo sima ya kosala yo moto abongiseli yo nature sima ye ko installer yo moto alobi na yo oze mokolo mokili sima ya tata mokili ndakisa ya mwasi na kati ya ndako kolo ndako sima ya mobali kasi tokoliki ya mwasi azalaki yambo mopaya mobali ndako mikola kisai ndako na ngai suku wana na suka na tiaka kaka biloko ya kolia to magasin suku kuna zalie sika na bombelaka soko bisale lo mosusu boy sima lobi ekokoma ndako na ye akomi mokolo ndako na sima ya mobali ndenge moto aze mokolo ya mokili sima ya tata mokeli tata mokili apesaki moto nde mokili mosuni oyo ekovivre be na mokili ya mosuni yango nde ezali na posa Elia yango nde ezali na posa emela mai yango nde ezali na posa esokolo moyindo otikali iyolela na mokili eloko mpamba soko bakosala mandoki baye komeka epai na yo na felika soko basali bakisi ekobemba epai na bango bachanger babongoli badate d'expiration batindi epai na yo moyindo soko badeklare grippe aviaire epai na bango nyama bakotinda epai na yo mikolo eleki tokoliki ya bolandaki na Europe
société moko elesaki bango mosuni ya mpunda na esika elesa bango mosuni ya ngombe te lelo société wana exista lisusu te tokotilaka bino elema mikolo eza ekoya me biso baindo batieli biso magorodo na baboite e bozali komona badocumentaire batieli na misuni ya bato na kati ya baboite de concert soi-disant ngombe banika misuni ya bato matondo na régime ndenge batie na ino photo wana matondo na bino tata Rosadio pyramide pende kongala zumbu kuna isika bozali kosimba simba wana bozali komona na photo wana bato nde bazali kosasa o bakonika yo moto lingaka soko exécuteur ça fait mal yango to meseni koloba na bino émission baindo bola muka manaka yebola nda yango sans tendance et sans parti pris tango mosusu bino bokei na butu bolali kasi bato moko bandima bomoi na bango mobimba ekozalaka nkimia te bakopemaka nkimia te soko moindo akozwa bonsomi te mosala yene songia nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola baze kosala na eleko ye bofanda te soko fandi pona koluka succès obimi na etando bandi kosatake na nesongia nzila pona koluka soko intérêt égoïste soko kolia soko otonga bandako nesongia nzila lekaka na media lobelaka rien que maitali bolamu ya moto moyindo akotangaka bango te mikanda yelisanga ya futuka mfana pambo vidila ekomaka etamboleli be ya lisanga ya fufamu esimbaka kombo ya leader moko te lelo tokomona bangunza nzinga nduku kokoma mikanda oyo ezali kotalisa kaka monene ya lisanga ya futuka mfana pambo vidila bangunza lelo oyo bazena bokambemi ya nesongia nzila fumukusu kia munzana panda na ngola bokomonaka bango ko défiler awa na manaka ya baindo bolamuka bokomonaka bango ko défiler na ba chaîne ya ndenge na ndenge me bakolobela mingi boyindo me tokokamwaka leader oyo akoleka asatake na nesongia nzila o mosusu azala même pas tango mosusu fondement na ye base na ye ekelami na enseignement ya vuvamu lobi ya telemi a pointé du doigt et pas ya nesongia nzila moto mosusu komona fruit ntoma atangi cours de base na lisanga ya futuka vana pambu vidila abimi ntoma na lisanga ya vuvamu nesongia nzila nde babieki balakisi bango mokili lelo abimi pe amisali chef spirituel azeko lakisa pe nesongia nzila mosapi bongo soko bato nyonso bakobimaka na mokili soko bato nyonso bakoya na nzila nkongo bato nyonso bakomibenga bangunza bakosatake na nesongia nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola banani bakosatake na politika mabe ya loposo pembo akotisi na Afrika banani bakosatake na complot na bilia ya mabe na vaccin ya mabe na bakisi perimo ezokota na mabele ya Afrika botala mosala toyebite mission ya bandeko ena nyonso tata mokeli nde atinda bango pona koya kobundisa nesongia nzila to babundisaka nesongia nzila pona lolendo ya mosuni pona koluka kobenda ba client bato ebele baze na ino na libunga na biyamba ya bapaya na islam na christianisme bato ebele baze na ino ya kobunga nzela oyo biso baito yebi kombo ya mfumuki mbango esengi na biso kokenda kote ya bango kasi ba leader nyonso baze ko telema baze ko kanisa koya kote ya vutuka soko te vutuka moto ya vuva mu membre ya vuva mu moko alongo ya keina BDK nde yo gagné client
po kombo ya mfumu kimbangu eyebana na Afrika. Mais moto soka zena kati ya lisanga ya futuka mfana pambu video. Ayebi déjà kombo ya mfumu kimbangu esa futuka. Po pe mosala bino boko salaka. Tant mosubo yeba kati zekaka vuvamu. Futuka mfana pambu video boze ko zonga kaka bato na bonzambe ya bakoko. C'est vrai lelo bandeko mosusu ndenge tolobaki na manake eleki pona kolia na komela ba falsifier message na bango koloba Bible ze ya baindo ya Yesu azalaki moindo te boko kotisa bato na confusion wana te o église kimbangisa sangisaka soko ba chercheur na ye esika balobaki Israël bango balobi ona ezana kendolo ezena kamba non toko kenda na ba bêtise wana te. Origine ya l'homme noir na Biblie eze wapi balobeli histoire ya jardin d'Éden moyindo botami abandi na jardin d'Éden lelo jardin d'Éden est situé non totika ba brassage wana totika ba métissage wana moyindo azé na message na alors soko yebite soko j'ai inspiré te tika mosala na ba tindami ne songa nzira basé fruit ya ba recherche te kasi basé fruit inspiration omoni bino bato ya ba recherche comme ko bundisa makanisi na bino lobi olobaki boye ezalaki médiatisé ezalaki enregistré lelo poursuivre ba message na yo recherche mosusu et contredire lisusu message na yo lobi olobaki Bible ya loposo pembe Yesu mondele lelo lobi obosanaki Biblia ya baindo Yesu moindo ndeko soit kenda na église obikela na mabonza soit kenda ko s'adhérer officiellement na église kimbangiste botambu sa théologie ya église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé papa Simon Kimbangu kimela kuna pour ça montre que référence no ekomi kuna komona bango ndenge basala kantitsani komona bango ndenge ba bina kajuke tango mosusu ekomi ko préoccuper mais ko ya teloba lokuta na kombo ya mfumu kimbangu batangisela ki yo yango bongo te lelo ata soko boko déformer siku mi semono anza peu importe eze ya moindo nyonso te ya yango lolenge ozwelaki yango boze na nsiku boze koluka kotia yango bakombo bino bofonde ingeta eze problème te moto na moto aze na vision tant mosusu vision yo balobaki sala mwa eloko yo po ozwaka eloko ya kobikela ingeta balobaki na yo bongo mene songe nzira balobaki na ye suka te suke sika moyindo aze nsiku mia semono anza ekomela ye pe moyindo azonga na esika abungela esika tokokuta ba valeur pe bokasi na biso bayindo yango ne songa nzila tongo midi pe mpokwa na bomoi na bango bakobundaka pona lobiko ya loposo moyindo na mikanda na biso yonso tolobaka vuvamu pour la réhabilitation totale de l'homme noir botika na ino kotia zelo na bilia ya bana pona ba intérêt égoïste boze koloba oyo ezete conscience na bino eze kotinda bino makambo mosusu mais pona intérêt égoïste boze kosakola makambo mosusu mais tokeba elaka mfumu kimbangu ekolekaka te soko ekokisami te lelo désordre politique ingeta tayer soko katikati elamba te elamba wana ekobima ya kitoko te to ekotongama te yango lelo mfumu kimbangu azali kokatakata lelo boko finir par comprendre banani ba commerçant banani batindami et banani baye koluka kibokonzi ya mosuni oyo eze même pas na etinda ya mfumu kimbangu lelo bele baweleli primature okosala na nani roi divin Kwatulendo masengi poste premier ministre ba diriger yo na président
intellectuel boza responsable ya destruction ya Afrique. Yango bomonaka chaque fois ba prophète bayaka baye bato ba kombataka bango eze mingi élite intellectuelle. Yango de fois na kamwa te tango mosusu soko ndeko na ngamonda nsemi azeko kumise telo ya bapaya pe amankele yango ne songa nzila fumukusu kya muzana mpanda na ngola du respect akumisi etelo ya bapaya ozeko servir pour l'intérêt à l'opposo pembe bobenga mitumu te fumu kimbango alaka mayele ya mokili oyo ekokoma mpamba mayele ya mokili oyo ekobima mpamba tango ekokoka tobundela baindo totala biloko ye totali lelo na manaka baindo bolamuka yo moindo nde okolia sikoyo tango bofandaka na mabota mabino tango botambolaka bozali koleka na nzila te lelo loposo pembe azali kotindela biso bisuka ya dendon bilamba ya tombola bwaka nouveau ne mwana botami lelo ba prépara let na rien que na bilamba ya tombola po ezeba originaux po ekoumelaka tobosani kaka na bilamba wana ya tombola ekoki pe ko détruire elembo oyo nouveau ne oyo ayei nango na mokili moto abatami na motema leki na mayele loposo pemba kotindaka biloko wana po alingaka baafrikain mingi tolobaki yango na manaka na biso eleki soko abomaki yo bamillion na tango ya esclavagisme lelo pa koboma kaka bamillion pe akokanaka kaka ko bakoboma bamillion po alukaka extermination ya race noire. Vaccin répété moto aboyi na ye mwana zwa vaccin po ayebeli yango ntina te il faut bakanga ye moustiquaire imprégné po nini te bapesi misolo wana na environnement ba assainir ville po ngungi soko ville eze bien assaini ngungi ako existe te mais ba préféré batinda moustiquaire oyo eze na ba étape belé tia soko na moi ko sokola na mai te soko na savon putulu te nyonso nani ako dénoncer. Que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Tango baseko bumaya yo bandeko bayindo décembre yango tokoti bakolia basoso ya poids 2 ya poids 3 ya poids 4 bakolia mikuwa ya ngulu bakolia soko biloko nini bakolia na batu batia bango na manzanza biso baetoye ko bundela loposo moyindo mandoki na biso ne songia nzila to mandoki na biso moto ya zeko déstabiliser moto ya zeko détruire kozala ya moyindo moto ya tikala kolinga te ba prophète na biso basala mosala ya tata moke batoyo bakataka ya mvita kanga motu bato batumbaka ya kimpa vita batoyo bakendaka kokanga fumuki mbangu 30 ans na boloko batoyo baboma Thomas Sankara bato babomi Kadhafi bato baboma Kwame Nkrumah
bato yo baboma Mbuta Lumumba po nini etumba na bino ekoki etala moto azali ko défendre moto azali motu o azali komonisa bokasi ya mfumu kimba te biso tokolikia makambo ye biloko ye touti kotala ezongisa biso na makanisi to mituna solo tata keli likolo na sakelaka biso baindo po tozala kaka baumbu po tozala kaka instrument po tozala kaka biloko ya bapeuple nyonso loposo mpe bakondi biso alesi biso biloko ya mabe abomi biso baimage lelo bozali komona na badocumentaire awa kala te bachinois pene bazali koya bango mpe bakoti na lokolo oyo ya mabe ebongela na Afrique oyo ekobomaka ebongela na Afrique bongo yo moko africain yo po fongoli maboko oyo ekoboma eye epai na yo oyo ekodétruire eye epai na yo tozwa mayele baindo bolamuka matondo bosufri tokabwana etando ezengonga tomeseni kolela tomeseni koloba soko zeba émission yi ekolobelaka impuissance sexuelle tokomonaka mwasi mosusu azwaka 2 heures du temps na télévision kobenga bato aluwa soko ndako moko quelque part akokomisaka bapeni minene bango wana nde bachaîne ezali na posa na bango mais émission nyonso ye kopesaka conscience ya bato moto azali na ntina atala te ntango atala musique atala bibelu ya basi atala mabumu ya femme congolaise oyo ezali exposé to atala théâtre yango nde ntina nzoka na période ya renaissance iye tozali na yango lelo moyindo azali kobotama sika esengi baémission ye ekolamusa conscience ya moyindo ekozongisa conscience ya moyindo na nzoto ya moyindo botala ata soko pose ezali toloba na bino mwa mingi tozali pressé na ngonga deja bandeko ya régie bazali kotala biso miso mabe koloba na biso tokomi na suka esengi na biso kokata po tolaka bino kokutana na poso ezali koya matondo mingi moyindo atana patiengo atakondima patrinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patrinetengo oyo patiengo Kolobango, na batango